Salut, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Le bi, on a B52, pas d'injures, pas de trafic, hein, pour biso tozaba na zombie oyo, ala la raté, anima raté, en tout cas, à pambola bino, partout esika bozali bana famille bota shalom 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 kimia ya mokonzi nzambe tata ezala likolo na bino lelo eza mokolo ya eyenga en tout cas nayebi ke mingi baza na banzela bazokende losambo misusu pe bauti deja losambo misusu pe bazwaki ntango ya kokende kosambela nzambe te basambeli na bandaku basambeli na mitema me ya motu eza kaka ke tobanga nzambe po mikolo ekomi Nasuka. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La famille, si vous êtes nouveau ou nouvelle, ici chez B52, la mignonne officielle, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Et n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne manquer de nos prochaines vidéos. La grande famille, voilà, famille Bota, toye lisusu, en tout cas tolanda qui filme na biso des dogs, filme wana epesi biso ba conseil ya lolenge na lolenge, filme oyo elakisi biso greedy ya batu, elakisi biso motema mobe ya batu, elakisi biso ba makambu ya ndenge na ndenge, tomoni ndenge mama étoile pona ki motema mabe pona jalousie ya leki na ye belle vie kondi la patrona akei mboka koluka koteka ba bien ya papa na bango tomoni ndenge akendaki abebisi mwana na ye Tegra. En tout cas, félicitations naba artiste. Tant que ba artiste, c'est-à-dire ba artiste nyonso o ba jouer na kati ya Bellevue télévision, ba félicitations na bino, c'est-à-dire congratulations na bino nyonso tout pour film oyo. Tant na loba na bino ke Bellevue télévision eza chaîne moko éducative, eza chaîne oyo lo ya pamba te oyo kama finga te kuna eza conseil. Soko rata ki éducation de base na ndako, au raté éducation de base na classe, au raté éducation de base na église, aux gens chez Bellevue télévision. Mais sur le marché déjà le lot reçoit présentation à acteur pour na film le biso oezo ya deux sœurs rivales. Film oyo la famille na kati ya miniature na miniature to ba miniature voilà. Affiche nango tomoni Linda Cote na kati la famille. Maintenant comment na Linda Cote na kati ya affiche oyo en tout cas baba cook bolim sanga na otanga kombo na bino po muto asale audio o aza aba cook ko yoke ka koloba et là qui ça directement qui aza aba cook Bellevue asala bino nini la famille na otanga na ochela biso audio OK la famille na ochela biso audio non Congo to comme na niveau mususu to comme na kindoki o to comme na Congo et comme ya haut niveau kindoki za suteka o pumbwa na butu na nzete ya kikombo to pumbwe na butu so ba pumbwa ndenge ni na kikalakasa babe na kikalakasa na bosani na biso ba kongo so to benga ngondeni soki kikonki soki nini na bosani en tout cas ndeko azo se rappeler bandoki nde ba pumbwa na butu na kikongo ba benga ngondeni achikela na commentaire s'il vous plaît. Degré mwana mwasi asali audio pona kofinga ndeko na biso Linda Cote. Après koyokisa biso audio oyo siko na otangela bino ba commentaire ya batu comme ça to yoka biso nyonso tout mona ndenge nini bandeko na biso mokili na biso ekomi penza na suka. Noki na pasi na motema na bi ki motema mabango ya boya ndeni. Comment tokoko koma tina niveau oyo? Comment et pourquoi? Hein? Comment et pourquoi tout mekana nous la famille kolanda audio na biso oyoyo et puis singa passe na motema en tout cas bandeko na respecta kebele nazo obligé à côté la biso audio oyo malgré eza na ba insanité nazo obligé à côté la biso ngoto landango et bongo pour ya côté cortiquer to landana
na yebite so tozolanda bozoyoka yoka impolitesse aboye si SB mute boyi yo. Oyoki SB mute boyi yo. Moi ça Bellevue nyama. Oh la famille. Biyo sa moi ma biyo. Oh bozo. Oh bozo ka oh is. Na SB ko no sani. Zela. Misani ya makaso zaki na wana. Yo mama na yo wana tika ko futuro bien na Côte d'Ivoire na Nigeria. My God. Obebisa na Deborah batu musala na ye. La famille nazo bandele na lobate. Éducation yo. Oyoki wana éducation to yo soki okoyo yo kufinga kasila omona otini yo bakuluna bapanzo nyara omona po ba omemona ninga kimia yo kasa yo za danger te yo SB ne mte boyi yo SB mte boyi yo oyoki SB mte boyi yo moi ça Bellevue nyama moi ma biyo sa moi ma biyo Oh, na SB ko no sani. Dans Linda comme sous moi sa Bellevue. Yo mama na yo wana tika ko futuro bien na Côte d'Ivoire na Nigeria. Oh là oh là oh là. Oh là là. Deborah batu musala na ye. Oh là là. Oh là là, la famille. Na bisi bino na yo ki somo na yo ki mawa na bi non. Kongo na biso it's too much. It's too much la famille. Na yo ki na lobi non mutakoki oza boite. Mutakoki kozala boite. Nazo bandila po boyoka. Pas jusqu'à ça, à ce niveau quand même. Pas jusqu'à ce niveau. Oh là là. Moi ça Bellevue nyama. Moi ma biyo sa moi ma biyo. Oh, na SB ko no sani. Misani ya makaso zaki na wana. Yo mama na yo wana tika ko futuro bien na Côte d'Ivoire na Nigeria. Oh. Jalousie. Obebisa na Deborah batu musala na ye. La famille. J'espère que tu kolanda biso nyonso tu na ki na somo na makolo. Oh, eza message te que oyo, Oh, eza message te que e wuti soki wapi muntu fan Abakouk atindeli Linda na otiela bino capture bo mona atindeli Linda audio oyo vraiment est-ce que toko komatina niveau o Linda le pokara Linda yoko jouer na Bellevue télévision a comme sous moi sa Bellevue tanguli nani Michou ayaki na SB est-ce qu'elle a dû ça là qui problème non. Pourquoi que ya Linda est comme ko déranger bino? Nandimi que valeur ya eloko ya malamu. Soki obungisi yango. Encore Linda. Aleki tawana no tikaka na tikaka. Pour cela on le créer ba polémique. La famille na otangela biso ba commentaire bande ko belé ba sepelité na audio oyo. Na yo ki passe na motema. De comment kalobi il faut ezala kaka faux compte ba jeune bango moko mais faux compte a okendo ko finga Linda na privé na akotindele message na privé na ye. Non, je ne pense pas. De comme ça lobi et soit kande boye RC là azwa ka Michou bo sepela ka qui Siko Linda lisusu a commis lesbienne question mark a commis moi si ya Bellevue Bellevue azangi sakabino penza kimia Michou pe auta epa ya dinana mais si la azwaye sikoyo Bellevue soki ayambi Linda mabe eza wapi bolobaki aza songi sikoyo atiki na ebino aye epa Bellevue esi bino pona nini mutu bobengana ki aponi vous en attendez monsieur Jean Zamlai aponi na ye nzela mususu e komi lisusu ko swabino Linda alekaki ba filme ebele na SB na ko jouer aleki na Michou na Naomi na ko jouer
biso pe kaka linda nanu boleli ye bokolela ye bien oh nazotanga ba message ezamba ini nanga te nazotanga ba commentaire ba ndeko batie na kati ya lien oyo tokuti awa ndeko mosusu alobi linda la reine toza ba lâcheté actualité ekomi pasi baje oyo toyebi yango bien soki kofinga ye tolingaki tofinga ye kala ma chérie oh abakuka bo se calmer mutu aza na posa ya linda azate soki ye moko SB mukolo alongola bebe e avanda kimia aza linda po formation ya bien azwa chez Sila donc Michoupe aza évolué malembe on entend un message la grande famille ndeko mosusu alobi bino nde bolingaka te soki mutu alongwe epa na bino batu misusu bazwa ye botika linda kimia toyebi baje na bino linda alongwa ye moko bosilama bandeko bazopesa ba point de vue na bango baba kuku bazoya bazoloba famille bota pe bazoya bazocha po ndenge za boyeko terrain glissante ndeko mosusu alobi mutu boza na posa na ye te bozolandela makambo na ye mpo na nini ezosopa bino ndeko mosusu alobi neti bazofinga na bacommentaire alobi atangi komba ndeko wana alobi neti yo ozokoma sous émotion donc je te comprends bébé batikisa ye sans raison après toye kolela ye sia azwinde 12 ya bakroni mama na biso akosala ata 1000 faux compte actualité nde akozwa te wano kosi linda penda yaka kosala ba faux compte pasala actualité wana penza okosi mama bisenga ndalobi okosi ndeko na pa yo répondre à lobi okosi wana eza ba je na bino nde bolinga bosala po bokanisa ke batu bakanisa ke eza ba faux compte ya linda wana penza bokosi ndeko mosusu ya lobi bakomante ngo eleki ebele Jésus Christ de Nazareth ndeko mosusu alobi ntango nalobaka ke bakuku oyo nde bazobebisa théâtre bondimaka te batu babanda kofingana na komenase batu eza abakuku bandoki ndeko mosusu alobi mukolo page oyo azalaka nde mayele te linda na vi na ye abebana kaka na abakuku oyo babandaki kofinga ye minu mikuse tango azalaki chez SB ezalaki pe kaka abakuku oyo babandaki kofinga ye ke alataka bien te ezalaki pe kaka abakuku po alongwe chez SB nde moto nyonso akofinga ye aza kaka abakuku boni bozoba boye elle a ses détracteurs, pardon, elle a ses détracteurs partout. Botika bato kimia. Ndeko msusu wana eza ba commentaire bandeko na ngai. Yo mama makambo ezokende mabe. Donc présence ya Linda na kati ya film o ezobanda deux sœurs rivales ezopelisa nde moto ezopela. Nzambe nanga nazoseka mpo na kanda te na oyeba te makambo ekosuka wapi to pe ekende wapi. La famille mutema mabe ya boye mpo na nini mutema mabe ya boye est-ce que soki mutu alongwe place wana tozomona yango Linda yaka kofinga te et puis aloba yango bien que si la aza mama na ye jamais kokoya opelisa caméra po afinga ye mais au mona ka batu bazoya kofinga po ba pousser ye pa ya koloba ndeko msu na commentaire alobi batu ya sila baza capable ya koboma mutu po na sila yango akoma nzambe na bino ou quoi
secte nini yango oyo bino bosala bokoma lokola batu ya satana. Les gens de Sila sont dangereux, ils sont capables de tout, mais Dieu va le démasquer kalaté. Qui s'y est domination ya Sila et komi na shuka et secte satanique ya Sila ezo panzana kalaté car Dieu existe. La famille, oh ils ba commenter nga nazo tanga nazo lobango bien nazo bandela ngo bien. Nazo lobango bien nazo bandela ngo bien eza ba commentaire nazo tanga. Est-ce que tozo yoka? De comme sous salobi, eza na batu baza envoûté na degré moko même Satan azo kamwa. Afingi linda po na nini? Congolais. Voilà. De comme sous salobi, bolingi kaka Nzambe. De comme sous salobi oyo baje ya Bellevue ye moko donc botika SB Kimia linda balongola ekala lelo nde ekosala batu pasi so bolimbisa makeye la vie zo le kana likolo donc botika SB Kimia linda balongola ekala lelo nde ekosala batu pasi soki yake epa ya Bellevue sia Bellevue na linda toyebi baje bozolinga bosala donc bozala Kimia bo bimisa SB na ba bêtise na bino. Selon moi je ne pense pas que Bellevue madame ya munene lokwa Belinda Kandi ayo luka créer moi buzz mo boy parce que yeka soka rabimi boy et ça déjà matière pour na batu msusu soka lache loko o ba ye o ya moins cher et ça déjà matière pour na batu msusu soka ka sali moi pièce moko boy et ça déjà matière pour na batu msusu. Moi personnellement je ne pense pas que Bellevue en a tant je ne pense pas qu'il y a un temps penza yako vanda à créer comme moi besoin pour ba finga linda. Non, même pour ceux que moi je comprends, ils ont qui affiche ka nem te comme lobi sabatu boy e bongo tang ba ko jouer na kati e kozala ndenge nini likambo lingite basala ko sala muninga te SB ezwaka Michou et Michou longa kapa dinana zo continue marche, elle continue son boulot lelo oyoyo linda pazo azo sala na azo jouer ka na Bellevue télévision te tozo moni na ba chaîne bella azo jouer. Ok, donc les calmes est bon. N'abi que cholestérol na tension zo mata batu mais malgré tension zo mata batu mais en tout cas bolimbisa bokitsa mitema famille botatoza la focus les deux sœurs rivales bientôt donc je pense le dimanche donc je pense lobby lundi déjà tous les deux sœurs rivales tout sakana kande tout sakana ngo tout sala ngo kande tout sala ngo bongo te Nicole Mwila tout sala ngo ka bongo Maureen Mayumbolo tout sala ngo ka bongo Mama Clémence Sidiki tout sala ngo ka bongo Jemima Mavungu tout sala ngo ka bongo Sylvie la Canadienne Marina donc c'est-à-dire bakoka douleur Nadia en tout cas bakoka douleur bakoka chochocho bakoka tofo bakoka chobele. Voilà la grande famille de B52 la mignonne officielle toloba kito ya to partager moi eloko ona monaki etika kingai na lobi pourquoi pas Korea Kokabola yango elongo na balandi ya B52 la mignonne officielle bato oyo ba pesa biso valeur eza lokola bomoni ndembo sabona a eza lokola mobali azalaki na fiancé azalaki na likangu moko quelque part ayeko honorer officiellement et puis officieusement donc bino pena bo honora B52 la mignonne officielle. C'est pourquoi to lingara te to sala bino ba choko to lingara bozala update donc bozana bino calme la famille ata ba fingi linda ye moka nenga lobango elle s'en fout, elle ne va pas changer à côté kara nenga zalara, c'est-à-dire beau s'abonner massivement chez B52 la mignonne officielle, aimer, commenter, partager, ça nous fera énormément du plaisir. Famille Bota, focus Lady Nachou, je vous salue, le Pécha Lover Bambote Nabino et Sika Bozali, en tout cas ceux qui est soazongité
nga na bino tokokutana na mikolo mizali koya soki pit tension bolia mungu apo tension kita bino bolia mungu apo tension kita linda déjà za joaki pour film eza déjà ba joaki yango déjà bisous kuna omona yo bakuluna ba panzo nyar omona po ba omemona ninga kimia yo ka sabi uza danger te yo esi bine mte boy yo esi bi mte boy yo oyoki esi bi mte boy yo moi sa Bellevue nyama moi ma be yo sa moi ma be yo oh na esi bi po no sani misani ya makasho zaki na wana yo mama na wana tika ko futuro bien na Côte d'Ivoire na Nigeria ingrate que tu es obebisa na Deborah batu musala na ye oh la mignonne botika la sans la mignonne bongolia zéro le bezalaki na 10 50 yo bongolia pona 1 yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture